Oui, bien mon principe. Non, c'est là beaucoup 100 personnes. Pour na banda ko bimisa ba réalité zo ça manakata lunda di. Ko ça le cas. Merci, namoni boko mi déjà 89 personnes naza en direct. Naza en direct ya kafumbu santa lunda akitaka pamba te. Donc veut dire na yebike bodo to na menaniati nini. Donc là je profite de saluer d'abord Ige Bagdad, merci na yo. Yo nde muto laksi bango nature. Ya rolatsa bango bilamba tango bayaki ka funsi c'est-à-dire bayaki na yelo côté di Strata Lunda très méchant balobaka kosa leka mais soko kosi otika iseke ba kanga yo di. Merci une fois de plus c'est pas na yo Vikim Putu. Na yebeki osenga ki aide pota mwana bango henga ye na nyatela mbala taki. Vikim Putu zwilanga ngo inserdi. Zwilanga inseri elama parce que nazo yoka ba eko ebele. Oh non bayaki basalaki ebele bayaki ebele Strata Lunda koloma bele nana mabele di. Nazo expliquer yo. Est-ce que pour nani il faut tambola ka balobelaka comme mutu moko batu nyonso yo tambola na bango to panzana na bango kaka bango de ba mabe yo la mabe te pourquoi ngai Strata Lunda na sali ba recherche kaka ndenge na mesana ko sala bino ba recherche na retrouver siko mutu azambuma ya mabe na kate ba mbuma mabe pour nani ni kaka yo na sincère otanga komote est-ce que mutu yo to tinga mané un jour o koma ko benga mama source ne est-ce que yo yebi yango ngana salaka teke no soko yoki likambu baye ba lobi boye owangani te ngate nga Strata Lunda na kotanga kombo est-ce que ba grand frère obino bokuta na kati ya presse na kati ya mboka oyo tonga zaki na kisasa na otanga Vikim Putu fosi langa na insert ya carte na ngai d'étudiant on atanga na ifasik et merci sous na kopesa et pas ya mutu oyo akotso na monde presse parce que nga na yebelaka yo un jour ozalaka koteka na kikolo ba cargador ba batterie. Mais le lot comme journaliste, avec quelle autorisation qui t'a mandaté? Yo mon ombal mobimba. Autant pour la kana bato simbe la bango basaki. Ba koma ko benga soit disant bébé. Est-ce que bébé lobaka? Ba komi ko sa elo makambu nyonso to poza bébé. Ozozanga na 36 000 kwanza ya kofuta ticket po ya kafufudi. Mbala moko ba adopter yo, ba tio mupanzi, okomi ko sala na mota baninga. Créate. Ngai Strata Lunda na longwa ka shenga na futi ticket na ye na yeko sala événement indépendant et bino bato obo tikele temps ya ko loba pona nini en tout cas j'en ai assez merci na bato nyonso pesa ki grâce à ko la télévision soko tamboli tala kotonge bomaka na yebeke otongi tongi na yo ebele mpoasa siko ebimi merci vraiment na kadika di mamokete parce que bazo bengo mikolo pochi zoba awa ozo yamba kadika dima ozo yamba na gauche un jour ba ko finga yo di autaka soit disant na ba ville na FCC imagine to mutato ke de kotonga batambongo na pesi Ben Willy le Gabonais bambote belé parce que ozwa ki ye petit malamu mais akia bani ko finga bani ko tonga ba bengani ye akomi ko sala staff na Kimbangu. Et na Kimbangu tellement on a kadika di mayamagane mututu azuyo et ja en passant je salue pire petit sœur nangai propre tala okole kanongola mobimbo fingi ba journaliste tout mukolo ko mekaka na kombo Strata Lunda ko s'en charger na yo donc merci na de Chris ni mutabomela ko moto na 2017 pour nga na bukelo na kafunfu tellement de Chris ni mutabomela yo moto masanga de Chris ni tango zo filmer yebisaka ke no finga kano batunyo so Strata Lunda te bayebi singo zoya ngape na ozelo awa na mabele nga na zelo awa na mabele ya kafunfu place oyo wapi yo leki ba empreinte oza reconnaissant te di botamboli ensemble idée zaki ya nani et je remercie encore j'étais mekaninda leader ya pembe yonde muto pesa ki idéologie ya kilelo et bongo yo fondateur ya émission ki lelo ba yo wapi botiki kotika j'étais mekaninda na zamba lino evimbisa litama mutalinga daye mais Vikim Putu pona mawa azu j'étais mekaninda na carte Luanda est-ce que j'étais ma comité j'étais kanima leader à pembe donc merci pour ma belé ya kafunfu ba niatinga iba ngai ba lobi ke no Strata Lunda merci ndengo niati ma belé di et une fois de plus na yo ki ba lobi bazo bomba yo place roya izazala là je profite de saluer pas ya mutu ozo benga mingi pa bomba yo le directeur Roger Kambenza un grand homme dans un petit corps ko permettre ba desaka boyete
Pona nini kaka yo tango zo finga boy zo finga boy. Est-ce que bazo finga yo? Lisanga ya ba journaliste o bozo créer soit disant ba journaliste intel ba yeba cheyo. Mozaka mutu soki bosali réunion yo ki ofingi. Soki bosali réunion yo ki lobby. Pona nini kombo de mara ya yo? Et je profite ya robimisa kombo na lelo. Mon frère, est-ce que na déontologie journalistique oyo zo na simanda po tangela ngote? Est-ce que ba permetaka yo ke fo finga ka mikolo o basala ka journalisme? Et en sens c'était Willy Ndeke Chaboué parce que yonde muto ya maka ba petit peuple. Okobi ko tamba na moto ya muninga na moto ya mwana mwasi parce que yebi ke yaza laisser passer partout ko kota yo po kota. Est-ce que vous créez idéologie na ote depuis Londres longo te o créer pena équipe au lobby ton marché autant mon caméraman nini pour ba caméraman tout comme finga autant son artiste comédien nini parce que na yebi ke ndenge botambo la ki star la yeka moko et nazo ka suba ba micro ba lobby ke no te Bentu azoboya aya me atingami kaka Bentu aniata oye ko sala nini Bentu na mémoire na na mutu moko même ngata strat no ndina za awa nga strat alunda ndina za awa depuis na mboko na kuta na Bentu te non na kuta na ete fiki mputu ko kata te loko te na makambo nyonso tunazo loba di pona méchant mais ozo diembela kaka na sima ya petit sœur ozo diembela kaka na sima ya mwana mwasi créer idéologie oza mwana mobali zala na esprit presse ezali place o ba finga n'importe qui te déontologie ya journalisme elingi ko loba te que non po olia to po oyeba na fo finga ozo finga pourquoi là je profite de saluer général nakataka funfu merci pour la soutenance na bosani te ko gangela soso ige Bagdad mtoka babilamba pa journaliste ko bazanga formé Viki Mputu ni ateli soso nzambalo yo azo sala be mission mikolo yo na lakisa ke ngana saboter yango di parce que yango nde mikolo yo sala soit disant bébé ba na 32 dantin obengami bébé mozo finga bato pour quelle raison na betele bino li solo na kati ya ba journaliste tout na kati Angola ngai stade nazo confirmer yango lelo soki na yebi histoire na yo te ke oleka na bande de l'école to na ban ya université na ko raisonner yo ata mukete en tout cas nazo profiter ko saluer ba journaliste nion surtout o batanga na ban lokola ngai Strata Lunda sortant de l'IFASIC licencié en communication 2012 lelo 10 ans de métier na la na tige na kota commerce cité na TKT na na micro merci na IFASIC et na bosani te ba vena nga tout batanga na IFASIC ba liboso et nazo pesa message o na ba cameraman nion surtout ben zo privilège au monde mutu muselo ko sala ezalaka nango te mais akoma na ye journaliste Paul ba n'importe quoi kosa leka bozo tambola ensemble mais bolobi ke no lisanga fo ezala boye bo kiti na mboka sur le terrain bani ko ba moto obani ko kenoko kota obani ko kenoko kota c'est-à-dire o zo ke ko kite olingi lisusu o retourner mawana yo eza lokolo bwaki so ilikolo kiteli yo moko oza peso na cameraman TV Viki Mputu oyo finga aza wananga retour à l'expéditeur si azongaki donc merci pour na kozala ingraté merci na batunyo surtout ba mesana kotala émission oyo kosa leka hein oyo kosa mission na biso moko te ya Congo kakipaka kolesa ka 2 jours soki boro ekoti lelo à répondre bokoza missile oyo za version 1 na yokaki mais na kipa kité na sa charger na bino sikoyo di idéologie za moko idéologie eza moko tala mutu mobimba kolonga na ndaku na yetiki mbango ana mbonga transporter moko mona bengi na téléphone na mati déjà taxi kitano futela nga 150 ba journaliste mobimbo tozanga na mbongo ya kofuta palin na yebi peto na mwaso na bando merci na mama ya bana na ngai Sylvie mafuta mama na Chiku Piqué na Inès na bébé Chikilson 3 fois par an Strata Lunda 3 fois par an mais na te karaté tige donc kadika dima yo muto zo bomba batu na ndaku na yebi ko zaka mutu ya malamu mais keba un jour ba trahir yo donc pona ko sukisa lelo ezali avant goût o na lobe belete mais na lobi avant goût pona yebi ko lobaka congolais za le sel mutu lobe belé ma lobi ke ntamona yo longo yango wana. Donc merci na batu nyonso bazaki na assistance ya émission lelo kosa leka wana kombo wana mutapesa ngo mutabaptiser kombo ya émission kosa leka DJ Herman nakataka fufu mbote belé place ozali et pourquoi pas encore de saluer maître Mpia les seuls vieux qui me restent na bosani te maître général Loboko
Et pourquoi pas encore des saliers, Maître Nzele Bambo Tebele Pato Sali. Na bosanité tous les patrons parce que na strata Lunda. Na personne Bambo Tebele boza en gros. Son abina ba no robo rabino c'est mystique. Donc merci na ba fidèle union surtout botala émission. Soko s'appelle na émission Oyo. Ozali banda ya Angola plus 244 938 053 275. Na Angola betika 938 053 275. Merci Strata Lunda. Corrige les juges, les journalistes, avocats de la presse. 10 ans de métier. 10 ans de métier. Merci à toi, Viking Poutou. Et pourquoi pas encore des saliers Oazali en plus. Moupanzi Nangaya Bomba Nangaya na Bosanité. Ah, Sylvie Mafuta. Maman Nabana 3 fois par an na Bosanité. Sandrine Lulendo, la fille de grâce. Et pourquoi pas encore des saliers Anita Muzungu Nadundu. Donc, merci. Les Français. Bambo Tebele place aux Ali. Viking Poutou. Kosa le kato le tadi.